Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli, koi, mboka ngo mokengeli, léopard. Comprenez mon émotion. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Oya kobongisa Congo avenir, ebongi tosala. Congo, bokomona pamba, lobi, bokolula yango. Merci na confiance peu fidélité oyo bozali ko témoigner tango nyonso epai bandeko ya Info Plus HD na mosala kitoko bazo saela bino bote batata bamama bandeko bino nyonso oyo bozuli susu occasion malamu ya kolanda Info Plus HD ya mokolo ya lelo tofungola basango na biso kuna na palais de la nation epai wapi président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali réélu na propre succession na ye ayambaki bongo lettre de notification moko oyo eutaki bongo na cour constitutionnelle boye que lettre oyo et permettre bongo prestation ya serment le 20 janvier oyo na stade de martyr ba détail na élément oyo 48 heures après proclamation et à résultat définitif il y a élection présidentielle il y a le 20 décembre 2023 na cour constitutionnelle boyeba que la greffe il y a cour constitutionnelle ayaki ko notifié président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arena ye ya gagna parmi le 26 prétendants na magistrature suprême bosimba que ezalaki bongo na bureau na ye ya palais de la nation des présidents de la république ayambaki na maboko ya directeur électoral ya greffe, ya huissier instrumental, pe ya greffier audiencier ya cour constitutionnelle, copie ya arrêt 0016 ya le 9 janvier 2024 portant proclamation ya ba résultat définitif ya élection présidentielle ya décembre 2023. Kasitika toyebisa bino que acte administratif oyo est constitué dernière formalité juridique oyo ezak autorisé prestation ya serment ya président réélu liboso ya cour constitutionnelle na yango protocole d'état ezui permission ya ko organiser cérémonie ya prestation ya serment na stade de martyr na ville province ya Kinshasa le 20 janvier 2024 pe ekozala bongo na présence ya ba chef d'état pe ba chef de gouvernement ebele pe 80 000 congolais baza invité na cérémonie ya prestation ya serment oyo. Totikala kaka na présidence pour na koyebisa bino ke 4 nouveaux ambassadeurs accrédités na RDC bamema ki bongo ba lettre de créance na bango epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ayambaki yango kitoko Plamedi Kibwana alobeli ba détail. 2 jours après confirmation ya réélection na ye na cour constitutionnelle boyeba que président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yambaki jeudi 11 janvier 2024 ba lettre ya créance ya 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires pe plénipotentiaires accrédités na République démocratique du Congo na résidence ya Kinshasa ezalaki bongo na cérémonie protocolaire moko organisée na palais de la nation ya liboso monsieur Nicolas Berlanga Martinez oyo aza multilatéral ya Union européenne UE na mokuse azalaka coordonnateur principal ya Union européenne pour la sécurité maritime na Golfe ya Guinée pe lisusu azalaka ambassadeur ya Union européenne na Somalie pe na Togo pe lisusu conseiller chef ya coopération na kati ya délégation ya Union européenne na Cameroun pe 3 diplomates oyo batikali bazakaka ba bilatéraux pe parmi bango monsieur Ogawa Hidetoshi ya Japon avant République démocratique du Congo azalaka ministre chef ya mission adjointe pembeni ya ambassade ya Japon na Belgique pe mission ya Japon epai ya OTAN azalaka pe conseiller ya secrétariat ya cabinet pe directeur ya stratégie internationale na centre national ya préparation na ba incident pe ba stratégie pour na cybersécurité pe lisusu directeur ya information pe ya communication ya ministère japonaise ya ba affaires étrangères na ngambo na ye monsieur Antonio Papadopoulos abotama na
Bunia na nord-est ya République démocratique du Congo, aza ambassadeur ya Grèce. Azalaka directeur ya ba relations économiques bilatérales ya ba pays ya Europe ya Sud-Est, pe premier conseiller na représentation permanente ya Grèce pembeni ya Union européenne pe lisusu, premier conseiller chef ya mission adjoint pe consul na ambassade ya Grèce na Kiev kuna na Ukraine. Pe na suka Monsieur Johan Nguyen aza originaire ya Corée du Sud, azalaka ministre pe consul général na ambassade ya Corée na Royaume-Uni ya Grande-Bretagne pe Irlande ya Nord. Azak occupé poste ya directeur général ya coopération internationale na ministère ya santé pe ya affaires sociales pe coordonnateur principal ya affaires étrangères na bureau ya coordination ya politique gouvernementale. Ba reporter ya Info Plus HD bakita ki bon nandela pona kotuna population, est-ce que justice ezalaka vraiment na kati ya République démocratique du Congo? Bolanda réponse ya population malgré ba vie ezala ki bongo partager. Si c'est ça existait. Pour ça sali mabe ba okangayo. Exemple so violé. Ba okango mo na justice. Soko yibi mbongo. Tout le monde a quand même bato ba yiba mbongo à l'état. Ba kanga bango pourquoi? C'est que justice ezalaka na mboka na Congo. Justice c'est comme un parti pris. Bon, justice c'est ça, oui, mais comme un là, il y a la justice. Parce que justice n'a pas de bon, tu es bité, là, tu es au salaire. Bon, quand on regrette, et là, on a un document tout complet. Bon, comme on va ça, ma comme la bango, justice c'est comme un chose à mbongo, il y a un démocratie. Mais la Congo, bon, justice existe. Président, il y a une idéologie de justice et état de droit à motiver justice. Mais toujours quand on a besoin de la raison à kaka. Justice on a ebi justice ok na ndeti ba parquet justice c'est ça. Et ça ba tumususu ba justice c'est ça mais parce que ba miye ba droit na bango te. Soko yebi droit na yo au moins na justice ezo sala musala nango. Et loko mingi sala ke bato nde baza mwa na mbongo na yo. Bon, ozana mbongo na yo bundi ti mbongo dominer justice, mais justice c'est la rare justice. Bakulu na bazokanga bazozonga kaso bazongi bazokata batu bachete. Exemple na bato bazokeka nyama ka sese bakende ko sa masango bazozonga ndenge ni poso ki justice ezaki no même bazongi te. Basoda bakomi ko kimisa ba bazoko mema bona kishasa awa baya kozonga awa baya ko kata ka susu bato ele bakenda kada bango penza bakene ba bakata takingo justice mamo kesala mais justice ezo sale mate. Justice ya mboka o ezate eza malonga te bakangi mutu zoko pesi bango mbongo babimisi yo o olebali na mukonzi moko quelque ko ya mukolo kuna osali problème boye ya bimisi mukonzi kandi ska ya sali mabe mais ya zo bimisa ba o baleki po yo ko ya kaka justice penza la mboka la biso ezate. Info Plus HD Centre ezobenga toujours yo mtozo telengana na ndako oyebite nini osala yaka kozwa formation ya malonga ya journalisme, prise de vie, montage vidéo et habillage et pilotage ya drone na régie télé numérique kuna na Info Plus HD Centre ezopesa makitoko makasi. Info Plus HD Centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingi okoma professionnel na média. Yaka kozwa formation ya malonga, formation et kuba. Na Info Plus HD Centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman tope camera woman moko professionnel. Montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo po na régie télé, na Info Plus HD Centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo po na pilotage ya drone, wana kutu jemuke na Info Plus HD Centre. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango ezo pesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury na défense pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info Plus HD Centre eza que ba apprenant ba kendaka ko sala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona
pona découvrir les sous makambo ebele. Kasi pona kokoma na Info Plus H2 Centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info Plus H2 Centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info Plus H2 Centre. Info Plus H2 Centre ezokomisa bato utile na société. Kaka ndenge tolobaki ke na Info Plus HD Centre formation ezopesama kitoko makasi bolanda moko ya baprena oyo ayekolaki bongo régie tele numérique ndenge asali démonstration na yango. Awa tozali na kati ya salle ya régie télé ya Info Plus HD Centre. Na kati awa tosalaka ba mixage, ba enregistrement pe ba live na biso toujours na monde ya numérique. Pona kolakisa bino que awa na Info Plus HD Centre tozoka kaka ba théorie te kasi la kapé 100% pratique bozena lakisa bino eloko moko. O ezali logiciel VMix. VMix est un logiciel où esungaka biso pona ko diffuser en direct pe ko sala ba enregistrement na biso toujours na monde ya numérique. Kasi VMix ezalaka accompagné na mixeur audio o e permetaka biso tozwa ba son na biso kitoko makasi. Lelo nazolakisa bino comment ko diffuser vidéo moko en direct na VMix. Destination Jérusalem yo. Tela mama batandi mapute yo yo. Bakoyemba ozana yo. Ozana ozana. Kemona yawe yo. Kemona yawe yo yo yo. Kemona yawe yo. Kemona yawe yo yo yo. Kemona yawe yo. Oh. Livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Bomoni ndenge na uti ko diffuser en direct vidéo nanga moko na logiciel VMix. Kasi na bengi bino nyonso o boza na bandako ozalaka na besoin comme professionnel yaka awa na Info Plus HD Centre po awa tozaka ba formation 100% pratique. Réunion moko ya munene esalemaki kuna na centre d'apprentissage des métiers spécialisés pe groupe scolaire Mwanda Kamsi GSM na mokuse pona ko évaluer année passée pe koluka ko bongisa na année oyo tokoti ya 2024. En tout cas, elekanaki kitoko makasi reportage. Lokola société, entreprise, topé établissement nyonso respectable, pe bien organisé, na debi ya ane nyonso esengeli bafanda basala réunion, pona koyeba nini ekoki babongisa tope nini ezosenga basala pona performance ya établissement na bango tope bonne marche. Yango wana tomoni yango na centre d'apprentissage des métiers spécialisés pe groupe scolaire Mwanda Kamsi GSM na mokuse. Ezalaki bongo jeudi 4 janvier 2024. Réunion générale moko esalemaki wana pe esangisaki ba agent na ba responsable nyonso ya Kamsi GSM. Boyeba ke na ngonga ya 8h30 nyonso ezalaki déjà en place pe na 9h pile. Modérateur ya événement annonçaki entrée ya directeur général ya Kamsi GSM monsieur Florent Dokimwanda. Pe lokola ba chrétien nyonso ebandaki na prière d'ouverture pe hymne national eyembamaki kitoko. Pe directeur général Florent Dokimwanda asalaki discours na ye pe mbala moko asalaki présentation ya thème de l'année oyo ezali bongo vaincre le monde avec la puissance de Dieu. Oyo azui yango na Bible na Jean chapitre 16 na verset na yango 33. Pour cette année 2024, nous allons consacrer tout notre temps à exploiter notre nouveau thème intitulé
vaincre le monde avec la puissance de Dieu. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Fin des citations. Na simana yango ba agent ya KAMS GSM basalaki ba témoignage na bango pona musala na bango ndenge ezoleka na kitoko pe ezalaki anniversaire ya moko na bango nyonso bakendaki ko souhaiter ye ba heureux anniversaire po etombaki jour ya réunion générale na bango. Après wana monsieur le promoteur Florent Ndokimwanda azongaki lisusu pona ba recommandation ya ba agent ndenge amesana kosala yango chaque année pe apesaki bango ba carte de vœux na ba calendrier ya KAMS GSM. Monsieur Mafolo Mba Blaise, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de paix, d'excellente santé, de longévité, de bonheur et de prospérité à tous égards à l'occasion des fêtes de Nouvel An 2024. Grâce et paix en Jésus-Christ vous soit accordée. Voilà, elle est là. Merci beaucoup. Kasi lokola directeur général Florent Ndokimwanda azalaka papa malamu oyo alingi bopeto asalaki distribution ya bateni ya sika epai ya baagent nyonso ya KAMS GSM tomonaki pe responsable ya KAMS GSM ya province ya Kwilu azalaki wana présent yepe azwaki maloba pona kosouhaiter ba meilleur vœu epai ya promoteur Florent Ndokimwanda pe baagent nyonso ya KAMS GSM na ville province ya Kinshasa to partout esika ezwami. Naye, préfet ya groupe scolaire Mwanda asalaki pe message de vœux naye. Nasuka na yango, madame la coordonnatrice principale ya KAMS GSM, madame Mati Matondo, yepe asalaki message de vœux. Étant au début de cette nouvelle an 2024, au nom de tous les agents et cadres de notre très chère entreprise et à mon nom propre, je viens vous présenter nos vœux les meilleurs pour cette année. Cher DG, par ces vœux, nous venons une fois de plus vous réitérer notre engagement de toujours vous accompagner, de vous être assidus dans nos différentes responsabilités, car nous avons senti en vous un sens managérial très élevé et un esprit fédérateur sans équivoque, toujours très attaché aux vraies valeurs. Cher DG, raison pour laquelle nous implorons que Dieu vous accorde sagesse, intelligence, afin de bien conduire cette entreprise vers un avenir plus meilleur. Nasuka na yango échange de vœux ebandaki epai ya yemoko promoteur Florent Ndokimwanda sima ekiti epai ya madame la coordonnatrice pe baagent nyonso ya KAMS GSM oyo bazalaki wana présent pe prière ya suka esalemaki kitoko epai ya yemoko le directeur Florent Ndokimwanda. En tout cas soki oza na établissement na yo ozotambusa yango ndenge DG Florent Ndokimwanda azotambusa KAMS GSM yeba kenzambe aza kote na yo pe nyonso ekokende malamu biso totombeli kaka KAMS GSM mokako swa. Info plus HD Centre zobenga toujours yo mtozo telengana na ndako oyebite nini osala yaka kozwa formation ya malonga ya journalisme, prise de vie, montage vidéo et habillage et pilotage ya drone na régie télé numérique kuna na Info plus HD Centre ezopesa makitoko makasi. Info plus HD Centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingi okoma professionnel na média. Yaka kozwa formation ya malonga, formation ekuba. Na Info plus HD Centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman, tope camera woman moko professionnel, montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo po na régie télé, na Info plus HD Centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo po na pilotage ya drone, wana kutu jemuke na Info plus HD Centre. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango ezo pesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury, na défense
okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info Plus HD Centre eza que ba apprenant bakendaka kosala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona kokoma na Info Plus HD Centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info Plus HD Centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info Plus HD Centre. Info Plus HD Centre ezokomisa bato utile na société. Olingi mwana aloba français ya malonga itombela ekaka kit complet ya album Les Fous du Français pa bandeko ya le français par la musique. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, BTC, nos voleurs. Mon sang, notre votre l'air, Matassa, notre votre l'air, BTC, nos voleurs. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs ont l'idée d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Mon sang, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, mes desserts, nos voleurs. Mon sang, notre votre l'air, Matassa, notre votre l'air, BTC, nos voleurs. Les pronoms possessifs remplacent le nom. À qui appartient ce livre? C'est le mien. À qui appartient ces cahiers? C'est le tien. À qui appartient la gomme? C'est la mienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. À qui appartient la robe? C'est la tienne. À qui appartient ce stylo? C'est le sien. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. À qui appartient la blouse?
Invité du jour, il y a la rédaction, il y a Info Plus HD proposé Bino Elema Oyo. Bandeko baboti, bandeko bana biso, mpe bandeko promoteur ba école. Boyebi français na mboka oyo, langue enseignement. Ye azali tilo azali professeur, azo tangisa français na ba école. A constaté défaillance mingba ba faiblesse mix élève. Atangisi mbola ebele mais niveau ya bana français za ko diminuer kaka. Eza ko kita be ko kita. Il y a une idée, il y a ko tangisa bana wana, il y a ko pesa mateya na ye na ndenge mususu. Omoni likanisi ya azui, yangwana vraiment il faut te féliciter ye. Azui likanisi wana, abi essayons de faire autrement. Bana balingi musique mingi, bana balinga musique mingi. Alors lui na le canal leisa bango na nope, Mathéo na pesa bango na créer na classe bazo similaire pour niveau bana zo kitabe ko kita. Na leisa bango siko na musique. Allez, siko yo. Et à côté si banzembo ba notion na ye nyonso atangisaka ba nini toloba grammaire, conjugaison, formation de phrases nyonso wana o atangisaka na classe à côté si atiango na banzembo tala abimisi yango support liboso yango ayo ezali audio o eza ba vidéo na yango peso ko tali na audio oyo contenu nango ezap lokola torba totanga alphabet français, la syllabe, les mots possessifs, les fous du français, hein? Et bien banaba azoba faut bazala bazama bomana les fous du français. Les fous du français 1, les fous du français 2, les 4 points cardinaux, azako Mbappé, ba notion mususu maté les kana classe les 4 points cardinaux. On est allé cours à français et message géographie. Nous c'est ça kana kati. Et ça 8 chansons mobimba, mais sokotali nous avons on peut avoir ici je crois que 10 ou bien 13 leçons. Et ça dans l'album français est la langue enseignement. Français est la langue officielle au niveau administration. Et français ce que tu bien au niveau ya mboka français ezali et ce qui permet de communication na ba mboka na ba paya na bato mususu o ba bilinga la tête par exemple na ke France na ke Canada na ke Côte d'Ivoire na ke Congo Brazzaville ici Brazzaville ku tout le baté parce que bon ba ko le balingala mboko ba le balingala te ba le swahili te o ba le baka qui congoté o ba le chiluba te na ko le en français. Donc nous avons intérêt aussi à ce que tu maîtrises français pour des besoins de communication avec ceux qui ne connaissent pas nos langues nationales. Donc ils ont intérêt pour te maîtriser français. Alors ndeko ya bimisi initiative de ko encourager pour à partir à moi déjà aiba maîtriser français malama partir à école. Ya mwana toujours ko tchango na disposition. Ya baboti pour na bana na niveau ndako. Puis, à niveau à école, on peut avoir ça. Ça peut aussi faire, c'est un instrument didactique, hein? Ça peut servir un instrument didactique par exemple. Bandaka lozalaki wapi papa? Ozalaki wapi? Naluki na raté même voyage na ngai. Pona kuzanga bule kuyeba kuyeba. Papa Louis Gronder. Chikanga lumia yo. Zila sipo. Yonde konangani. Ilenge mbani. Papa, mama, mwana ya muke. Iponi mbulate. Umbaza kubenga na mnogo ni France. Iponi ange te. Bozo yukangai. Surtout na yo mutoza kudukobima. Kubanga iloko. Parce que za ukanga. Ukutani na président. Ukutani na nani? Français. Uye kula mutanga, pe kukuma, pe kuluba. Kule za chakupewa izateo, nina seme izateo, ewa sati izate. Izate, tonge te. Yangora zola kisayo. William. Zomon, lo William. Tone. Ayebisi yobo. Aponi yote, abengani yote, me abengi yo yaka. Odingo ye kula français. Oye bakutanga
oyeba kufuma oyeba kuluba yango. Na élément oyonde elakisi ke to boucler complètement édition na biso ya lelo. Merci na confiance et fidélité oyo boza nango ya kolanda biso tango nyonso. Merci na Plamedi ki bwana oyo azaki na sima ya caméra ye kakande akumbela ki édition. Un grand merci na les valables motomoko bien na bakisela e papa social mikolo nazo benga e héros dans l'ombre. Na pesi mbote na papa Evi Makuba. Kasi bobo sana te ke soki Jésus Christ aye itenga ina bino rendez-vous ezala kaka awa. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala Kongo bokomona pamba lobi bokolula yango